Ok, bandeko na ngai, bonjour ou bien bonsoir selon heure ekoya kokuta bino. Nakanisi bomoni déjà ndenge nazosala oyo ezali matungulu tokotia na biloko na biso, oyo ezali mwa ai tokotia na biloko na biso, oyo ezali papa chef, donc ezala mungwa basangisa ba ingrédients oyo nyonso tu bozomona awa. Oyo huile, oyo mwa magi na biso, oyo muscade, oyo tomate tokotia na biloko na biso, oyo ndembi. Ba biloko tozolamba ezali bongo nani ndakala yeyo. Bomoni ndakala pona olamba ye nakamati na longoli mutu. Donc tokolamba na mitu te, mitu nango ezalaka mwa zelo muke. Donc yango bomoni na longoli mitu yango nyonso tu oyo. Bomoni hein? Donc c'est comme ça ndakala yango. Après dakamati na tie na mai. Ye awumela nete na mai. Soko tie na mai ke oumelisa belé donc osali eloko moko déjà ya mabe. Donc awumela nete na mai pona soko tie ke akoma alemba donc ebebaka. Donc etikala lesu bien te. Après soki nini yango yo nzungu na ngai na kolambela yango natie déjà huile muke. Huile natie na ngai mingi te, natie kaka ya muke pona kobelisa kaka ba ingrédients na ngai. Après nakokamata natie matungulu na ngai na kati. Non natie na ngai na moto te, mais natie matungulu déjà libela pona nyonso tu wana matungulu eza te ke ezala ndenge bamsu balambelaka matungulu ezika. Sima nango nakotia na moto, nafongoli moto na ngai yango oyo namemi awa na resho na ngai to na moto yango oyo natie matungulu na ngai yango moto bozomona nazwi nani ndembi na ngai nakotia pe mbala moko kaka pour ne pas perdre temps quoi, pour racheter temps pour ne ebela kaka ensemble tout ça là une fois pour toutes. Bandeko na ngai bokomona ke kolamba ndakala disons kokalinga ndakala soki tokoki koloba ou bien kolamba ndakala eza nango très facile et puis ezaka kitoko pour certains balobaka ke ezaka kitoko te nini te. Ngai moko bon naza muluba te, mais bon ndakala vraiment bon j'apprécie hein, j'apprécie et ndakala eza très kitoko. Tosala nanu matungulu awa nyonso tu esangana na bandembi ebela epi kobelisa ngo mpe kobelisa teki soki ndenge nini quoi. Donc ce qui me sera essentiel ebeli et puis na poursuivre babiloko mosusu. Donc dans notre temps ndenge nazosala boye ndakala na ngai natiaki na mai bomonaki bien ndenge natiaki na mai tozali kosala nyonso tu ensemble. Donc eloko moko tobombi ezali te, ezali tozosala na bino elongo malgré que bino bozolanda biso na video. Donc c'est comme ça tozolamba elongo kolamba ezaka eleli et surtout kolamba ya batata somo nga oyo
na tikela yango mama na bana te nga moko moto nasala ngai yango eza na balilo mosusu nga moko nasalaka bilo mosusu mpe bon oyo mosusu bapondu banini ntango ezwami nasalaka ngai mamadesu banini moto fo kozala passe partout eza kaka teke eloko no ave kosalama mama na bana te sikoyo soki mama na bana aza tokolia te kolamba te wana eza pasi nga mpo nanelia nanga eza teke mama na bana kaka kwava soki nini na kolamba na ngai die omoni matongolo na biso ezokende na kobela ndenge kozosala ezokende patience kaka kala te tokomona yango ke ekomi nango prêt bongo ndakala bomoko ezalaka nango oyo baliaka yango te barataka donc fo kolinga kaka komeka tu kua eza biloko na biso ya mboka nga mpenza nakoma kolela yango danger nakoma kolela yango danger donc mpona ezalaka kitoko sikoyo nazwi litungulu soki tomate na biso bandeko yango metie na nga kaka mobimba yango nazopanza yango kaka na kati bozomona kaka ndenge nazosala oyo mpe alingi nde kokata bana c'est pas un problème me nga na kati te nazopanzela yango kaka na kati ndenge nazobanola ezozwa moto mpona ezalaki congele te ezozwa moto donc nazopanzela na kati kaka mpona nyonso tu korachete kaka temps naza na temps wana te ya kokata kaka banini mpona meme okati ekopanzana mpe kaka donc yango wana namoni c'est mieux napanzapanza esalanga malamu mingi bomoni te yango soki tomate na biso nyonso tu nasisi kopanza napanzi na ngai yango napanzi yango cela dépend okokotia mpe mibale okokotia no mpe mibale ndenge yo kaka olingeli ndenge olingeli nyonso tu et puis quantité ezodépendre na quantité oyo ya ndakala oyo yo ozosala donc ngai sikoyo quantité na ngai eza nango ya ngai moko mpona mwalia na ngai ngonga moko mama na bana ye asepelaka nde kolia yango te mwa hier nalongoli nano mwa moke mpo natie mwa pembeni sikoyo nazotia nani na ngai kibi na ngai
totie kibe toujours continue natie nanga kaka mibale mpona eza nango biloko moko moke natie mibale sikoyo nakorape nani na ngai muscade yango nazorape natie nanga mpe muscade ebele te mpona bon biloko eza nango mingi te après siko na rape nani na ngai ai tout comme nakoka otia yango mpe mibimba to ya kokata cela dépend kaka ndenge oyo mutu aconcevoir. Kolamba ezaka kaka teke o nani mama na bana fo asala lelo yo moko mpe fo odebriyaka eza très important ndenge na banga oloba donc soki aza te oyebi ndenge nini ose débrouiller eza teke ozala lokola ndeko moko boye ye ayebaki eloko te siko natia pamba ye alobaka kolamba ti balambaka te ti basalaka mais sikoyo quand même bon depuis un certain temps ayekola quand même kolamba akoma olamba me ye alambaka kaka babiloko neti bangombe bamadesu bandunda biloko mosusu ayeba olamba te nakanisi bomoni bandeko oyo tosali mélange na biso ndenge tosali nazongisi na moto tozali kocontinue opération nazobanola ok tozo continuer nazobanola nakotia mwa mai moke mpona nini ebaluka bien mpona kopesa kaka nani kitoko kwa mais en fait esengaka nango teke ezala mai kolamba ndakala kwa eza teke otia basauce soki ndenge nini donc il faut ezala vraiment mai nyonso tu ekangami donc mai moko ya dimi kaka ya moke donc c'est comme ça yango ndenge bomoni donc kolamba na biso yango donc natie boye mpona ebelisanga mwa biloko mosusu oyo natie nsima donc c'est comme ça et puis natie feuille de laurier mibale natie nanga mingi te mpona eza biloko ya ngai moko donc eza nango ya ndako mobimba te quoi eza ya ngai moko donc c'est comme ça ndeko na ngai ndenge kaka ezotoka boye donc nazotia na ngai mpe ndakala mbala moko mpona esala moko kotoka moke ale litan sauce oyo ezokangama donc
mbala moko na koumela na ngai te nalongoli ndakala na ngai na moto nakanisi bomoni na kotourne yango comme ça bokomona ti étape tokokoma kwa bomoni nazo tourner mpona esangana na baingrédient nyonso tout nanu na tie monsieur chef te hein? Papa chef donc mpona nani saveur ya mungwa bomoni ndenge esali sikoyo nazwi papa chef yeyu donc nazotia papa chef mpona epesa nini ya bien mwa mungwa mpe fo ezala na biloko te donc c'est comme ça nakanisi bandeko na ngai bomoni ndenge nasali donc sikoyo ekomi kaka rendez-vous na mesa merci beaucoup à suivre que Dieu vous bénisse. Ok bandeko nakanisi bomoni nani ndakala na ngai ekomi prêt to oyo balobi na anglais ready ekomi nango prêt donc nakoki kotombola na ngai sani na ngai pe yango nazotia na sani et puis nazolia na ngai bomoni donc eza nango eloko moko très simple et puis facile donc yango oyo nazotombola bandeko gu awa kitoko mama na bana boyaka kolia yango azorate te kitoko oyo wapi oboya siko oyo boye même na kwanga makuti ndenge kolekana donc kosakana te bomoni natomboli mwa quantité oyo nakolia mpo na ngai quantité oyo ekoki nazwi natie na plateau na ngai donc nakie na ngai na mesa natie biloko na ngai nale na ngai vraiment en tout cas toutes les bonnes choses bomoni ndenge nasalaki vraiment bolia yango na molimo na offrir yango na bandeko nyonso tu oyo bazali na ligne bamasa bedos nazwi mafuku nazwi José Lunguidi nazwi Bekene nazwi bato nyonso tu kaka oyo esengeli vraiment balanda oyo nyonso tu tozala elongo na ba oyo tozalaka elongo te donc eza kaka te ke mobali télécommande kaka okoki mpe kolamba eloko mpe bolepe na mama na bana to na bana nalambaka mpe bapondu bafumbwa bamadesu bawangila donc c'est comme ça quoi nalambaka mpe fufu nyonso tout donc c'est comme ça merci beaucoup en tout cas toutes les bonnes choses bolia na ngai elongo na molimo nzambe apambola bino bye.